ndeko nange ezalaka nini ezalaka mama moboti obota bana na yo yo lobaka kaka mabe mpona bana na yo obengaka bana na yo kaka bainutile olobaka bana na yo baosala eloo te na vie ezalaka nini yo moto oluka bana na yo na vie biso bamama ifo topambolaka bana ndenge moko mpe yo moko mpe na mokili ifo olobaka kaka maloba bien mpona yo lobaka kaka maloba bien ya mabe kolobaka te po nga na mutu apasi nga na mutu apasi te nga na mutu abisengo nga na mobola nga na mobola te na mbongo omona pika nzamba otia loboko mandeko na tolobaka maloba bien mpona biso. Bonsoir la famille. Mama Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise to changer les bino bakiti normal divan to changer pe sala manger et pas la biso nde musala donc musala ezokende nango malamu mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti to changer les bino pe sala manger ndako bozomona ezali chambre salon cuisine ekomaka pe 2 chambres salon cuisine benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci.